Kongabi oya ko makenga respect et pas ya noko nanga munga pe azali. To be ngé munga de la presse pour sukisa makam. Munga azali. Décaré ma chia pe azali. Na côté mi sabino kaka na décaré, ngana ko lobelo ko mon côté. Kaka baleki nanga décaré mi chia na télé mi sabino na munga de la presse bon. Mona noko nanga ali. Tanda chou bébé, tanda bango. Ngazali ko lobate ndenge ni. Na bokilo ya kilo. Mbongo. Comment t'as maman bayo ngo pembeni pembeni. Ngai na boy nanga. Gabuye na boy ngai. So luka mutu po tamsusu atikala na makambo ele kaka kyo pona ye ngai te na boy nanga. Na evita kayo makasi na boy boni Gabuye bolembo na boy nanga. No so na yo pona ni yo luka ngale kampo ni poso ka to so na yo to so na bandale loti lobi. Nzambe ka papa bo fa na sama bele. Mino osala ngote. Nana babokilo na basemeki. Ngabi pas na basemeki na bokilo. Te. Ye basemeki na ba message ba mona tia finga ka sala bo ngai na okukana ngai te. Na okukana ngati ya solo. Na bo yango a plusieurs reprises mais n'invite pourquoi sala ka ngai na yo capacité. Na yo capacité na obena nga prétention. Ano ba devant monde. Na boy. Bande kwa Gabriel. Bana na ye, ba yaya na ye, batabima. Batabima boy sa Gabriel bolembo na boy nanga na sana na problème na yetu kama kampona nini atikanga na krechaka ete na lobane lo côté siko passe yango ya nini songa na zana nga bien bon na boy nanga oye bisa nga na boy nanga na olanda na makamnete banda kala sala nalanda na boy akananga nani nene botai yebisa Gabriel bolembo na boy nanga Bikolo ko mi bongo nzambe na to ina ngale. Pourquoi ni ngala so ngali babe? So nanga sumbela maloba mabe yo muto sansaki yo muto loba kila mutu mabe ayoki mutapasi nabu kamera ezotanga. Oui, to kamera le. To lubananga ko se l'église. Mon pe bonga po kitsa sila kwa ni ponga na pe mutase. Nani logo tena mutase bukitsa ina teka bukitsa ina bato ndenge na ndenge bukitsa kaipona nini wa maele te bazoba. Wamaele te bazoba. Mais tout, et je sais la tebo qui de scène pépé. C'est gratuit. La tebo qui de scène pépé. C'est gratuit. Au moins, na invita trop na tanga kumba mams. Na invita trop. Mais boza bato maboma boyaka na fulu. Nzela na buneza ya triangle campus. Okay, kuna na scène pépé. Osali mission na yo, na tala akute na yo, tamsuna yo kama masole pa bato. Mais comment songa na sali ya gabe na démission nanga? Nga bomana ba tout so ki eza ko sa bomanga, ke yesa na ko sa bomanga, abomanenga te ponga za na pom na ete. Nga bomana ba tout so ki eza ko sa bomanga, ke yesa na ko sa bomanga, abomanenga te ponga za na pom na ete. Ya lukanga na makambanda kamenga na kipanga ete ne ba te pourquoi. Aibi ki na evita ile lote. Banda kala. Na evita ye kala. Mais trop. Pourquoi? Makamba minene oya yebi ke ngakutu na makambu na ya minene. Soke zaki yenda italien ngo menga bosala ngote. Makamba minene oya yebi ke ngakutu na makambu na ya minene. Soke zaki yenda italien ngo menga bosala ngote. Makamba minene oya yebi ke ngakutu na makambu na ya minene. Soke zaki yenda italien ngo menga bosala ngote. Bolingika ko kitisa ye. Na mona on dirait mamsipe na invite sur makambo so comprendre ngo pa na ko sa ba te pourquoi ce bolo makambo na bien tant so bolo ta ko monanga kulingo kite po ni ponga na niveau assez pour ka ko zanga ndenge moko est-ce que nga vraiment na ko vanda boye na banjo sele mission kana kombo ya bato bo mtama be bo bata maboma boliaka na fulu bokolia na fulu tito comme a fait 2020. Jamais na vie nanga mais na éviter pourquoi la ndanga na éviter bon bien sûr na étoile mo eboyaka yango wana mais ngai na boyi nanga bala ba ko marizani na boyi nanga bala ba ko marizani yo mto pesa mutu passe na boyi Nous sommes pour éviter pour un problème. Mukilo ko nga pa ngai marizani ta sone sake na boyi Vous avez un problème là.
boyi nanga bato bakoma tambola mabali wana ngo pembeni ngai na boyi nanga Gabriel na boyi na ngai so luka mutu po ta mususu atikala na makambo elekaka ke po na ye ngai te na boyi nanga na evitaka yo makasi na boni Gabriel Bolembo na boyi na ngai no so na yo pona ni yo luka ngale ka po ni po so ka to so na yo to so na bandale loti lobi nzambe ka papa bo fa na sama bele mino osala ngo te nana babokilo na basemeki ye basemeki ne bamesaka te bamona te afinga kasala bo ngai na okokala ngai te na okokala ngai te ya solo na po yango a plusieurs reprises mais nayebi te pourquoi asalaka ke ngai nayoka pasi na oyoka pasi te na obela nanga pe tension te aloba devant monde na boyi bandeko ya Gabriele bana na ye bayaya na ye batabima boyebisa Gabriel Bolembo na boyi na nga nazala na problème na ye telukela makambo na nini atika nga na kretiaka ye te naloba na eloko te siko pasi yango ya nini soki nga naza na nga bien boyi na boyi na nga oyebisa ye nga na boyi na nga na olanda na makambo nete banda kala sala nalanda na boyaka na nga nani nene botai yebisa Gabriel Bolembo na boyi na nga mikolo ko mi bongo nzambe na boyi na nga popo aninga na zola nga libabe na zola nga sumbela maloba mabe yo muto sanisaki yo muto lobaki na mutu mabe ayoki mutu apasi na bu kamera ezotanga to loba nanga conseil l'église mon pe bonga ko kitsa sila po ani ponga na pe mutu ase nani eloko te na mutu ase bokitsa ina teka bokitsa ina bato ndenge na ndenge bokitsa ka epo na nini wa mayele te bazoba wa mayele te bazoba mitu ezosala te bokende scène pepe c'est gratuit te bokende scène pepe c'est gratuit omoninga na evita trop na tanga komba mamsi na evita trop mais boza bato ya maboma boliaka na fulu nzela na bino eza ya triangle campus bokei kuna na scène pepe osala émission na yo natala akute na yo tamosu na yo kaka masole pa bato mais koma songa na sali ya Gabriel na émission na nga nga bomana bato te soki eza kosa bomanga te yesa aza kosa bomanga abomane nga te mponga aza na problème na ye te nga bomana bato te soki eza kosa bomanga te yesa aza kosa bomanga abomane nga te mponga aza na problème na ye te ya lukanga na makambo andaka menga na kipana ngai te nayeba te pourquoi ayebiki na evita ye lelo te banda kala na evita ye kala mais mawa trop pourquoi makambo minene oyo ayebiki nga kutu na makambo na ye minene soki ezalaki yenda etale yango me nga bosala yango te makambo minene oyo ayebiki nga kutu na makambo na ye minene soki ezalaki yenda etale yango me nga bosala yango te makambo minene oyo ayebiki nga kutu na makambo na ye minene soki ezalaki yenda etale yango me nga bosala yango te bolingi kaka kokitisa ye namona apo ndire mamsi pe nayebi te so makambo so akomprena yango mpona koyesa bango te pourkui so boyeba makambo na bino ntango so bobotaka kombo na nga bolingi kokite po ani mpo ngai mpe na niveau ase poyeka tozanga ne ndenge moko estce nga vraimen na kovanda boye na bandi osala émission kaka na kombo ya bato boa mita mabe boa bato maboma boliaka na fulu bokolia na fulu ti tokoma fin 2020 jamais na vie nanga mais nayebi te pourquoi alanda nga nayebi te bon bien sûr na étoile mo eboyaka yango wana mais ngai na boyi nanga balobaki o Marie-Jeanne na boyi nanga balobaki o Marie-Jeanne yo mutu opesa ye mutu pasi na boyi mokili okoka pa ngai Marie-Jeanne taswanisaki na boyi Grandement joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout de pendu format où vous nous regardez en ce moment des Karibachia
À la présentation, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur de Garibashi à l'homme de Boya et Makamboueza. Je vous dis un grand merci. Si c'est la toute première fois vous tombez sur cette chaîne qui est Vérité News Télévision, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. La seule façon de nous soutenir, c'est au travers vos j'aime, vos commentaires, et surtout quand vous partagez des vidéos, vous likez, vous laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Merci beaucoup à Kinshasa, merci à tout le monde, merci à partout au monde, aux Oralibakou. Autant la biso abonné, mais surtout par hasard vous tombez à ta chaîne Oyo, n'hésitez pas de laisser un bon commentaire, voilà. Anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité, sur votre histoire, que vous prospérez à tous égards de la part de Décaré, Bachia. Nos sincères condoléances le plus attristé dans ma famille, tout bada éprouvé. Babous va être Cherna Bango, au nom de Vérité News officielle et toutes ces personnalités, on vous présente nos sincères condoléances le plus attristé. Voilà, merci à Edu Jekaboukou, 3 fois star à la maman de mon cœur, Edu Jekaboukou, Maroki Peko Kedekene, Edu Jekaboukou, 3 fois star à Tikala, un grand merci à elle, un grand salut à Abisso, de partout. À la grâce à mon Kenny de plus 001, Boni Boni Bassawa Taï, Boni Boni Bassawa États-Unis, États-Unis, les autres soit pas. Voilà, merci à tout Abisso, de partout, Kinshasa, Brazzaville, nous sommes déjà au mois d'avril, nous sommes de retour, voilà, vous comprenez que ma voix n'est pas bonne, mais voilà, je ferai l'effort de vous tenir compagnie parce qu'il y a des choses, on doit se les dire, on doit se les dire, voilà, il y a des choses, enfin, on peut se voir, là, tout est facile, une photo solo, on photo solo, en mode, photo toute chaîne dans ma main, toute chaîne dans la table, tout le ressort là, qu'est-ce qui se passe, pour que l'on sur le par-ci par-là, et non, on a Bobo tagenga bo tanya mama Naomi loko na zuita de zona zuita na ya bo tanya bo déclarer loba na ya o mbo bien na khata ngoto na loba mais na dossier o na ye na ngoto sola nano ba na mongo tout so baza ba o kamba ba kit ba vanda to sola so ra pa mongo penda wa mongo penda wa ba e fanjo e fa ba ne ko e fanjo to sola nanu Gabriel Bolembo moto na succès moto a traumatisé ba to maboke pourquoi ça. Hey, tout sera au PMB. Voilà. Déjà la base, hein. Net ici là. Pour votre information, bah comédien tour au soin si la té. À la poste à respect na binoté on a déclaré dans le bas. Bah comédien, il y a pas ciné mibali à l'exception de personnes le rôle m'ont tous les comédiennes. Ouais qui va sur la bonne si la té. Ouais qui a tourné dans la SVT. Si là la poste à respect na binoté. OK? Bah et bemba qui respect la bilo boluke c'est pas respect bemba respect on a non et bemba respect ba comme dernier so mi baline basi o bo solo na si la té o pe bo tuna na kata SBT si la poste respect na bidoté pour la peuple no kanda et bemba respect to sende et bemba respect ku faje bambana bilo on va profiter ko manquer mutuna c'est même c'est ngaza niveau même c'était ngaya na ngakoma makamba la té oh manque le respect oh manque la logique tout bagani tout quoi tout balé permis tirer na yo pour entali boso to expliquer biso que si la madilu pour entali boso to expliquer que si la sala qui ndumba na ville on entali boso expliquer biso pour rappeler ka biso OK on expliquer biso que ndumba si la sala na ville. Poto o Gomez about minene o kutu Gomez aloba minene to yoka to échanger te likola ngo sila bisa top level. Poso ne simbe bo yeba bo profiter que na ko lova mama sila te la linga ka ko manquer sila te manquer na oyo ya manquer te manquer pensa manquer na to sono kai kebele que to sono ka lipate pona lipato na bi ça sire sata o koya o gagner te na lipate wala o luko ko gagner te là je te rassure. On a pendu au gagné, n'a pas mbolo la bino bazanga ba cochon na tu ba lobela bino. Muto meka poussa na zati. Hein? Ba cochon ba kakara tout. Muto meka te. Na longo ba sur tous les macaques à l'exception des personnes. Bon quand on le bana chamu un muto. Denga de kana vandi 1m70 ngaba chia. Open guts. So au bol comme moi on manquait muto rester au monde à té. La seule façon il y a profiter na ko manquer mon respecter na za niveau te niveau te biloni yo so ba ma boké biloni yo so ba comédien na ba comédienne wa za super comédien a wazati excusez-moi
On a monia leki mutu na makambu ni on a moniteur. Le quoi bien c'est pas comédien comédienne. Le quoi bien c'est qui n'a qu'à couper action on a pour non manquer si la respect qu'on raisonne non pour des fois. Conseil gratuit ba comédien. Pour ça pas manquer si la respect pour raisonner à des fois. Bon ya mbabo tout si. Là je vous là pendant tant que leki a SB. Na du pas pète on pas na chaîne ma pète en tant que leki na yé. Bon ça n'y sur moi bon ça. OK? Bon ça n'y sur moi bon ça. Oh, nous on so manquer pour respecter. Pour te la bête le c'est ici la bisalo. Là tu vas comédien union soit ton monde SBT, beau pesa à côté. Bino ba bwana. Surtout ba surtout ba konzi na bino. Ba doza bomba kitana na seba. Et bon ba mbolo na bona sima bo ba 20 ba 50 tout ça non ndeni. Papa comédien union soit les canapés ba mbolo ba ko o ba défense à la compo na belle vie. Bino so mbolo wana si la kipe notre chabinoti. Gabriel Bolemo so ça c'est assez émission pour la pour Marie-Jeanne. Mais je suis désolé. Bon ta gueule émission Marie oh Gabriel c'est l'émission attaquer Marie-Jeanne dans zone pour une explication. Bon ta gueule émission pour na lukion na TikTok, na lukion na YouTube na monité. Comment que mission Gabriel a s'attaquer à maman Sobe. Na été chose cette mission bo katena nga parson bo tsindela nga place Gabriel à s'attaquer na Marie-Jeanne. Mais que tout sur la PMB. Gabriel et nani connaît na Marie-Jeanne. Au sein de l'émission Instant Surprise, je crois. Instant Surprise. Instant Surprise. Émission Instant Surprise. Na émission na yo au lobby. Na boy ko lemba so ba ko ngo lemba ah. Ba page polémique ezwi kama loba na yo batali na muto ya ko lemba awa eza Gabriel basangisi photo esuki peka wana te ka yo moko oleki so émission ya ko loba ke Gabriel na bonanga sikola otuna question ka yo moko obi wala maloba ko wa makambo ya Gabriel ebele o loba na ete obona e komi ke bato bamoko kufa pour maloba na ka yo moko saka ba mwana nyoso Marie-Jeanne entre parenthèses déjà les kambo kan na réseaux sociaux les kambo kan na théâtre na moi sikete Gabriel to bi to so gida to so da Gabriel ane ana bino sauter ane de bino bocha alinga belle vite OK c'est bon bino peto yebi ke yene ti Marie-Jeanne na liste ba o la sila to mona biso pété OK. On a son camarade belle vie. To yani to l'équipe. Agent ba bino kuna yeba na pété. Bon ba yaya, bon ba leki to yeba pété na mukro na elia entre parenthèses, je sais pas. Na été so belle vie comme ça yana nonyo so par rapport à bonganda zoa, yabo chai mukolo. Pas ko zoa pe comme ça tu mikolo. So mutu azwi liboso ko comme mukolo na mutu sa ko bengo ya belle vie, pas belle vie zo écrit na bino en fait, il so pe écrit, bon écrit. So na staff au sala entre parenthèses, c'est pas mon problème, je suis pas dans ça. Mais tant que Gabriel Marie-Jeanne le game mission, au moins il y a une page polémique, bah on tient à taguer que Mouto poursuit les mbas. Tant qu'on voit les émissions, so le gars qui olini qui mène le bon na yoana. Tant qu'on voit les deuxième émission, on va que ma page polémique, na so taguer nga Gabriel na kama kamoto parce que la lobele na Gabriel té. Oti ki yango e Mathieu Kiti, ba coche ba makaka na tout ba sala émission ba cotis na combo Gabriel. Après les lots, obi que Gabriel bo té obo ni Marie-Jeanne obo yande. Obo yande. Bébé, obo yande Marie-Jeanne. Obo yata. O yaka pe loba, bo sango ka bien. So si est seulement si il y a Gabriel Fingio. Si est seulement si il y a Gabriel ba taguer Gabriel démarrer na émission, bo tindela on a cette émission. OK? Botine la rango. Dans sa deuxième émission. Pendant que na monité, je pèse bien mes mots. Na monité. Ce que Zali, que Gabriel a sali règlement de contre Marie-Jeanne. Mais on le bakabou. Bon profiter na se à manquer battu. Moutongo benga Gabi mais on l'excellent maloba. Marie-Jeanne to sola. Moutongo benga Gabi mais on l'excellent maloba. Moutongo benga Gabi mais aux autres traités que au bonnet que ceux qui les comme kaka te finalement au kanga o des malobo o benga ya na non mais au kanga ndok indirectement. On appelle openga indirectement. Par rapport à tes propos. Le roi déjà boche dan do kabuma abuma Diana, le roi da boche do kabuma nani Diana nana. Boche des personnes tabuma. Ateka da buma
La tombe à la bouma. Si vous pouvez payer pour la troisième personne dans sa liste. Mais si seulement si que yo le bel no yete na émission no sala ki wana. Tant on l'équipe na émission. Obi atenga na le belanga Gabriel T. Ba page polémique boti ko changa confusion na ndeko nanga Gabriel c'est ma sœur. Parce que na bien bolé émission no ni yango franchement. Ba émission bolé émission ni. Kozanga kaka otezani franchement je comprends pas wesh. Pour n'abinga na yeli ba comédie ba les émissions s'il y a quelque chose à dire. Bon non dans le bâtiment mais beaucoup n'habiter. Pas bon c'est ça pas monter ma belle vie. Tu peux pas belle chez nous dans un tournage. N'a comprendre le bossa la ngondeni. Pas so bo sepeli sa belle vie ça no ko sepeli sa belle vie belé. Pas to yé ba ni kitoko franchement. To yé ba ni kitoko vrai bébé. Pour na elle a sepeli ça. Elle pensait ko sepeli sa ba to maboke. Voilà no pongi. Voilà nga penza na yebi. Na elle se sent maboke na yebi bango penza lo kwa maboko wana terrain na ngai tala ko musique na simba te menga simaka maboke wana terrain na ko le kanon ndeni o le kanon ndeni muto ko so so binge ya Gabi mais wana te so la facilité l'excellent maloba c'est vous c'est que manque no ka Gabriel on respect ya ko tout déjà marché pour manquer Gabriel respect c'est que deux fois te pour ça manquer ba respect moi me que marché manquer simba Gabriel ba respect. Mais Gabriel nani Marie-Jeanne, soko ça va règlement des comptes na yo. Kocha no komba silate. OK? Ou apena no soso pembe. Soko ça va règlement des comptes na yo. Tout ça pour ça va chao capote on ça pas chao ka et tout voyez vous tromper. Il y a ka lo makam na binu e bela. Il y a ka lo makam na bela c'est très important. So va pour ça va taguer tala. En plus, Gabriel Soka a eu l'émission. L'émission de Gabriel Lobini. Pour autant, on savait que l'émission Liboso, tu as un combat Gabriel. Bisous, tu as quitté que yo lobby la Gabriel. Tu as comprendre que yo lobby la Gabriel dans sa page polémique. Il y a d'autres photos de Gabriel par rapport. Tu comprends qu'il y a un peu Wenge qui est dans Bongo. Au bête qui est Gabriel Massassi. Tu es banix. Oh, yeah. Bisous, mouton nyo soit naka. Et bien, j'ai fait qu'il naka. Libanga moli ocha aise gezayi to yebe mamande kenda to bike na beta no logo patango ekoma na ya boy biso nyoso bana wenge mwa muka za te mwana 2000 na réseaux sociaux na moto biso bana 1900 au 85 au 90 biso nyoso bata 1 muta na de azati donc muto elo ekebele ko ta ko rater a ko ezana ngoko tuti pa massa nyoso ko beto ba ki anticiper les ça ko lekate ko denda do op bendits. Quand on marie sur le salaire mission na yo au loba au qui c'est qu'il a Gabriel Maloba na bandeli. Quand on comprend que yo l'élection na Gabriel Maloba ti fa ko zonga na émission. Quand même qui va quitter na Gabriel. Si seulement si boluka akime de boluba ki biso boluka akimia. Si seulement si de prétendre ka boba ki biso to boluka akime za ne ba to si na ba ko créer ba problème. N'était biso ko nga ko déjà ko va frère na ke bata si la ba problématique. Oui, on a cible, nous sommes de problématiques, c'est notre vie, c'est ce qu'on est. Sarah nous a déjà dit que ciment, on a cible, nous ne sommes pas des hypocrites, wesh. Mais les kabongo, normal caca. Les kabongo, normal caca, normal, il y a normal, tout ça est normal caca. Les kabongo, Adje Bamba. Biso to comprendre que Gabriel nani Marie-Jeanne on dirait ça ma kamwa Gabriel par rapport à mission de sala. Pour la Gabi a simana ye. Comme tagé moto et ta boma moto yes ticket. Elle a sim. Bilo bamba mo centre na Israël. Bilo bo centre ma bête to bi wala cop la bilo mais ko biso le quoi to bi que toi capable de centre ma bête toi simana toi to check to oui to lobby. Non, répétez. Si vous avez une émission, Gabi a touché Marie-Jeanne. A tagué comme que Marie-Jeanne. Vous taguez dans WhatsApp. Ce qui est zate, c'est que Marie-Jeanne est problématique. Il y a des autres qui Gabriel n'a pas de problème. Soit des gens qui ont eu bon, soit des gens qui ont eu pas problème. Pourquoi vous allez l'émission quand on combat Gabriel? Il y en a Gabi Welni. Il y en a Gabi Welni. Il ne jouait pas belle vie. Gabriel ne jouait pas si là. Psycho. En plus, le ROP de Gabriel par rapport à ma pète en cause à son calata.
Gabriel, oh, muta ke na poto. Belva ke na poto, Gabriel ke na poto, to c'est neni. On va koza ko mukala ya ba, moi koza mukala en fait. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est mukala. Mukala c'est qui en fait? Mukala c'est la personne qui dépend, il y a mutu to pe na madame ne. O ba télé sur la madame nanga. OK? Ana mutu to dépendre na ye. Il faut ça là qui jale, il faut comme son droit pas il aura lia ya romela. Sikoyo Gabriel en plus que mon cadeau on a arrêté na mutu on est o azali ko na o. Parce que Gabriel en fait a déjà madame de 1. Les passé na ye azala zozoté. Les passé na ye elle a bana théâtre azala zozoté, belle fille. Il y a néné. Il y a le moment où ça va monopole. Il y a un manqué à tout respect. Gabriel Bolembo na Kasavubu. À côté de Chopi. À bois qui déjà soutient Mika bois qui déjà chipon mon cousse cinglant revêché tatou. À ce moment Kemba. Nambisi, Nangolo, Nangulu, Nantaba, plus besoin c'est vrai Gabriel à côté Gabriel elle va que Gambela na panier. Il veut Gambela panier. Le moment que Gambela na chassa noir. Zipa bomba segele. Mais on va te chasser noir. Il dit Gambela ya panier. Kosa kosangana kaka ma boke o to pesa peni. Franchement. Bon ba profiter na sima ba kombo ya batu. Wala nto ebe na biso sana ngo bongo. Voilà, bebe a raison pour ça, mais ça de manière professionnelle. Pour ça de manière professionnelle, pour ça on peut bien. Pour ça on bien te RVC. Pour ça on bien te RVC. Tout ce volet sont facile. Tout qui est son midi droite, gauche droite c'était. Pas besoin de vraiment d'attaquer qui mouninga de bosser qui yo Marie-Jeanne. Tu veux quitter le bela Gabriel. Aussi qui n'a pas page polémique va le papier bongo. Il faut démentir. So grâce aux autres démentir ma rambe bon comme plus fort bino ba ma micro là ma beaucoup démentir de. Beaucoup démentir, je vais démentir que c'est une fausse information. Beaucoup raté. Moi quand démentir, on a beau éviter. Moi mon aminoté, bino be ko alimenter. Tant on l'écrit une émission. Au moins l'émission est secret va dégâts. Et on regarde la deuxième émission. Non, je voulais juste éclaircir quelque chose. Non, la Gabriel c'est ma sœur. Ça va être ma Tinika Chakal. Pour te donner son musique, tu as ma boque qui est le roi musique. Ma boque qui est le roi musique. Ma boque est comment qui est le col la musique. Donc 12 ans la permis à wa. Ah peut-être 12 peut-être à Wengi qu'on soit 12 balles perdues au soir. Mais toi le qui eh bien Gabriel. Mais en plus, vous savez une mission. En plus, tu vas coller ma chaîne, la bino, là. Aïe. Mais tout à fait normal, hein. Ce que vous ratez dans ma boucle, comme ça, n'importe quoi. Et puis, vous ratez vite, vous ratez ma boucle, vous aurez la chance de ma longue, puis même ma konzamboka, au profiter, au comment zozo. Bon, la facilité, vous manquez c'est la respect. Mais franchement, entre parenthèses, bon, ne pas ma bé assis là, bon, il dérange à biso. So we vous colo les cambo. Et vous finissez à la robe de longo la chaîne à vidéo na YouTube na yi. Et pas c'est déjà côté technique avant ça wesh. Attends la nous sauter. Les konango. Ana manager yen franchement. Belle vie, on a manager. Belle vie manager non ça. Non, franchement, tu n'en as pas en wesh. Alors, manager, je vais conseiller ma longa. Si vous attendez la piloter, vous allez voir si vous êtes blessé. Hein? C'est fio. On va les coups. Quoi les anaïs? Fio va les coups. On va les gringiro. Quoi les anaïs? Ah! Alors, mon calaka puccino. Quoi les anaïs fions? Alors, mamie, on est ma fille, on a un RTS dans la numérique. Comment fille on a? Ah, moi, je suis un peu dans la numérique. Mon calane, moi, ça commence à be mission na YouTube. Il va les koufana. Maman, il y a somme. Autre ça, il y a des trucs carrière à style. T'as un style, là, ce qu'on a, on a cop naïe. Abi, bolamba, bolia. T'as un style, il y a des styles.
place qu'on a bangas aussi la place voilà nabi mama minene abi non yate soka epekisanga na lia na nga fufu te soke kopekisanga te so ma charrue tu sais ndé voilà boyakala bomanke bato respect après bon profiter te ngaka le bien te ya koswana ne marisha bike tokona koswana bana leo tilo bite lokuta marisha lokosi lokuta penza koswana note okosi marisha lokuta okosi luvunu marisha nanga na yo toyebi na biso bete no dakamba obeta masasi bongo po ngo aposa na posa ko loba ke loba kakate ya oh ya marisha bela tala en plus pas passant ne bo tout à tolo tola ba semeki tola ba bokilo ba bokilo wa bino na ba semeki soit zama vraiment bien ba soit disant ba bokilo na bino ba soit disant ba semeki wa bino bon bango ba to respectera bon bino bi respect bino bi respect soit disant yo mono ko mi respecter te yo mono ko mi respecter te o kota ba délire oyo muninga mo sa ko kote la ote po ekebele ke o marisha no sala ona pona belle vie o sango pona yote OK ekebele ke no sala pona belle vie marisha belle o sala ngo pona ote bana le lot si le bi wona degré qui parle bana le lot le ba sala ekebele ke no sala ki wana te parce que le roi ne ba sans esprit yo ba ekebele ke ba Moi, ça dit que c'est Marie-Jeanne, na Gabriel, bonsoir, les tinines. Pour que le quoi, bien Gabi, a boya na ye, qu'on sa la sentiment, au sala wana, y'a un me kourouze, et bon, on finit matin, midi, soir. N'a pas cochon, ma cacle, notre tout, ma journée, c'est nous, wana, au bas, qui n'a bino, pas quitte sa Gabriel. Fait que Gabriel a bête, non, ma beaucoup. Bino, on a boire, on a belle vie. Bon, il y a Gabi par la belle vie. Mais bon, le mission pour l'équipe qui malo parce que frère Gabriel ça netini. Abanga netini pour belle vie akuta Gabriel na maboki. Maman Gabriel a sali belle vie na salon na maboki banda l'autre lui elle a beaucoup d'abord et prouver biso. To say netini. Maman Gabriel a sali na maboki. Likolo benyo so sali nyonso. Abali a boti a voyager a sali mabutu. A mon bébé coco, tu sais, la maman des garçons. Tu sais, bon, tu sais, ndeni, la douceur, tu sais, ndeni. Bon, côté, yo, bon, ton côté, tu vas battre que Marie-Jeanne a Gabriel a problème. Bon, netini. Parce que soit disant Gabriel a rotam sa combat Marie-Jeanne. Pour la nanya moi bande qui Marie-Jeanne a joué nini. Marie-Jeanne a prouvé mon kilina nini. Marie-Jeanne a sali nini. Na maboke asali rôle nini lobby si o ba to vana so ki bete ba ko tonga Marie-Jeanne pa Marie-Jeanne ça super ya Marie marchand joueur rôle ni pese le repese robon ça loc on c'est le bamana de badakala rôle nyango yo joueur o pe bo été mishuku tu mami ta rôle joie ba tongete ka bido boyeli a joie ki bien te bo kitisa mama top o bozala ane kuna top wato bo kitisa ba top siko papa en fait ndeti Gabi c'est que ba tonge wuto ya Gabi peta kendana ans mabe tola likambo tonge est-ce que c'est Marie-Jeanne ba tongo pona osali nini na maboke ngo prouver nini na maboke ngo o uti wapi na nga bimisi yo muto nga bimisi ça succès est-ce que yo moko ay Marie-Jeanne Marie-Jeanne silamako ya silamaka silamako kwanza okwa ko bonzaka okwa ko bonzaka ozwa ko futaka silamaka moi so silamaka pona maboke mona mwana le postalité Marie-Jeanne na mona ngelo osalite na mona ngati na monite OK Marie-Jeanne a bougé Marie-Jeanne filmo yo non filmo yo na monite na mona ngate o ni na chaîne na yo na chaîne YouTube ni na chaîne à papa na o ya papa na miso na maboki ni na chaîne asoki kabano so pe lek so pe ya na be fa agina mu koloto ya je ne sais pas na mona ngate les didi
Hein? Non, mon Dieu. Non, mon arrêté. ATD carré. Par rapport, ils ont bon côté, ils ont beau. Ah, là au moins je le comprends. Mais est-ce que dans ce cas, yeba. Dans ce cas, yeba. Na moni na ngate. Place au joueur ma casse. Na moni peut filmer monter bimi et oh il lobby sur TikTok. Oh dans celle on va analyse. Oh va tomber dans retour au contraire. Gabriel ça arrive, ce qui arrive. Mais si le lo ba cochon ba bandi ba garçon na ba lobby la ngoti le lo. Ayenda poto bouja. Assalamu mutu. A joa kito Gabriel il a persisté. Dès que c'est Gabriel et Gabi. Le chéri ya Gabi na Marie-Jeanne, le choix est clair. Non on a Gabi. Non on besoin des photos. Pourquoi moi que doit pèse dans la scène, Marie-Jeanne en pierre en côté. Il y a bien panzana na ça bête de seigneur na scène. Yeah. Wa une émission. Gabriela Mankaki, Marie-Jeanne, ou Tagerenga. Tu vas Katenga personne sur na WhatsApp. Non, il y a sous lobby non bon ça. Vous plat bon pas de kosi na ngate na kosi. Solo ba tu peux pas no ba ah na kosi okuta okosi. Na ningisi ka Zaire. Okosi la yo ino kosi on confirma. Oh mutu mabe. Alo kwa décarré. Na ningisi ka Zaire.